Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ngai ndeko na bino Simon Posho Lobito mobala pembe ti na Dubai tembe sili bajalo bakufi bafokonte pe bakufi lala lulala Simon Posho Lobito mobala leki libongo nelengi mobala leki mbongo suka sanza nelengi keba nyoka nzeta moselo engunduka mbwa rouge ndumba zwi permis lala lulala balelo sonandonge bandeko napesi bino nyonso mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth eza na bino amen. Bandeko touti olanda wa namoni mpe batindeli ngai video ya ndeko na biso Rafine Tumba oyo azalaki chroniqueuse azalaki mpe youtuber azalaki mpe influenceuse makambo ebelebele wana batindeli ngai babi noko Simon oyebi ngabi ye namonaka ye ndenge asalaka makambo na ye. Bandeko soki bolandi mpe bavideo nango nalobelaka mwana mwasi wana Rafine ntango makambo elekaka wana namoni bato nyonso bazolobela mwana ngo malamu te bazoloba kaka makambo na ye tala ndenge amemaki makambo tala ndenge azalaki na bato tala ndenge azalaki boye tala ndenge yaya tokokoloba lelo ti yezwa koya masolo etisili etikali siko biso moto totekali nasi na lobango ngabi omoni eloko tozosala eza ekoki kobongisa yo ekoki mpe kobebisa yo ekoki mpe koboma yo parce que misusu obi eloko mosusu okoki koloba yo moko tala nano avantage nango na inconvénient nango kolinga te kaka bayoka olobaki kolinga te oloba likambo mosusu eshoke mo bato misusu ko akondima sacrifier eloko moko mpo na yo. Parce que nous avons dit que nous avons une vidéo oyo afingaka soki nani Koffi Olomide na ba nani Denis Lesse ya yangana jeja ka moto te nzambe moto ko jeje biso parce que biso nso tsa bato ya masumu eloko ngana koloba kaka bandiko na biso toye bandenge musala tozo sala ngapi na mona kama kamuso eza pe na éducation. Parce que mutu aza bien éduqué ata yene loko ya okoyeba ye oyeba nga atalaka bango nyonso nataka bato nyonso je l'observe surtout omona otala kaka moko ya mosu bato bakanisa te nayebi moko na solona na bango te baoyo natala omonaka na otala boye na se mona oseki nini nasekika parce que nayebi mutu aza oyebisi ngai yo te yaya nzambe asalanga grâce wana na solo lina yote me nazo talo nazo mona déjà oyo soki na meki oyo koya parce que misusu ko azak mana makila ya mutema ya politesse soko lingi o koma na niveau ti ofinga muntu ti ofinga ba sexe ko matina kofinga ba muntu oleka niveau esalama pa na biso te biso misusu esalama te o nga na zwaki yango na pesi bana nga éducation na nga o na wutela nango yango nga na kopesa bana nga misusu na ibi na nga te mutu na muta wute sika ye moko ko défendre sika wuteki pa ye na bango parce que Rafine Tumba eloko mutu no sa olobeleka mabe ya to limbise mutu za basumu biso nyonso abiso nyonso basumu to limbisa parce que tango na lobaka émission mokomoko mosusu ngabi aliro tozo kendele misusu bana kokufa yebi position te bobosa ni lisolongo na lobaka conseil na ba youtuber ba journaliste ngabi aliro tozo kendele parce que tokomo dépasser makambo mosusu biso bana kokufa boto yebite natanga kana ngai pite na lobi kaka nga mukolo na monaka mwana mwasango Rafine Tumba ngona monaka akana lieshit nakendaka Belgique na modeli kana monela kaye on dirait abota mwana na sona yebite feza okay ba deza natala kai kaka ba pesa ni bote na ba na ba sona otaleka mais na monaki santango eza netse keba nyoka akoswa yo
na monaki ngana ngabi mwana moso nde yeyo akafina ngo yeyo okay natala ke kanga nde na monela ki selon nga na monaki moi malonga mingi vumezala ki na ngote ngande na monaki pe kandengo wana na mwana na bana azotamula na bana ndike na Kishasa nde batamula na Kishasa yo na mama na bana na monaki kandengo wana après temps na yoko yoka lelo ki akufinga bi na lobika na collègue wana ngabi nde na moni musona ngabi moi so if na lobika na collègue na ngato lakine kai mwana moso fa lukanza ana makambo ibele na lobika bongo collègue na bi yope uninga kuloba makambo so ngabi ya na solo na mwana wana te na mona ye kaka na musika ngabi tomba oso na batu misu na tali kaka na musika bo kabila nga fini oyo afinga sugi ya ndenga ndoba bika patu bando présenter wana ngabi mwana zo mone bien te il faut aluka nzambe makasa kota ba prière maka yana loba kaka bongo ndenge pili kambo yeko bima lelo kaka bongo na vanda kana tala ko tali na mone vraiment vie kitoko te na telinga mwana mose fa lukelo nganzani na loba na kaka bongo na suka ya batu misuna mokilio yonde tozali soka laki ko salo mabe ko salo mabe mabe wana soke kutso pe na mabe na wana ekomemo mais soke kutso ozana mabe wana te edendaka omonde tozali lelo boye kolinga to blessaka muto ko saka ba makamususu oyo ekitika la muto ya libela te lobela muto ndi vérité ko finga na vérité sa mibale na lobelo vérité me na fingi yote na yebiso makamususu parce que makamususu okende ya mususu bato bako yebiso te ngana yebiso attaque ndeko ezate na fingi na toso na sololi na yo bien mais ko finga ezate kwa na dépasser degré mususu mais na fingi yote na so yebiso kaki omondi ko so kendele so to bito okende boy ya ezala ba inconvénient nango yo zo mona ka avantage ndeko mona boy mais talaka pe ba inconvénient na sasora ndeko na biso ndenga sali tangu natali parce que omoni lelo pe conséquence ya koza la femme seule ya bana mama na pekisi ngate bato boza la femme seule ya conséquence na ngoya ngoyo ngana sana mwasi na nga tobota na yo ote lobaka kuno sana moba ya yo moko vraiment bande kuna lelo pe mwango na kuloba ndenge yo vandi no so bota na mibali leta yeba ko bota ozana mobali fixité bila bomona mwango ndenge nini ya papi suboy bazongi solo boy ya seke na likambo izali mundela ko peso facilité te bana mama lelo tala promotion mingi ya bana biso ni bakomika botiste so botali yango ya botala ngoma labo niveau eso kendele handicap ekoti na communauté na biso sombo eloko wana tosali nini mosusu bayebi seke fétice eza malamu te andimi abota na ye aza femme seule mais yo so déclaré oza na mobali te mais soko ozemi wana ya mama maria kozala lisusu te eloko wana etikala te kozala mpe lisusu te lokola kaka elekaka na epoke wana ezaka na epoke ona epoke leo buzoba oya kobimisa biso mama maria aboti yezu sangisa dossier omoni conséquence ya la brine la brine masabina omoni lelo ndenge koma eza nango na ntina te mbongo wana bapesaka bino wana mbongo wana balobelaka yango deja tala bana nde baza kobi mbongo wana mbongo mbasoko osala nango mutu nyonso efaye bosala ozomona eloko yango tena mbongo mobimba soko mbongo mbe bafutaka bino kana elekaka na butu makambo nyonso bino mobovandaka bautali te lelo siko ndeti Rafine Tumba wana badi nsoka aloba kuna za femme seule mobala azali omoni conséquence tatana moya abimize po soko abimi na si akufuta bapoka sebele parce que déclara ite mwana kobuka mapaya banani basessance sociale omona pe tatate parce que yebi pe tatate omoni biloko yango soki ntolobi boye tolengaka bino te onoko simo ninga koloba makambo mais yo moko ozomona yo kotsana na avantage wana te
nde basopeso mbongo kuma kudenda kuma kulata kaleso ba string kuma kulata liputa kulemba edesina ko ntsote ningisa ko defenga yo yaya ezana ngubie metala ka peba kotala na avantage na ngwetsa na ngubio zozo boma inconvénient liwela kakate ya mswe po kufa liboso bana wana nana kuboku lelo bana mutu noso ponde ba pesa famille te bango ba yebeka ki ozana mobali te bana baki na nini e pa leta tata na pe sili kaka bu o mato kita babite yebisa ka biso zana bana mobali te parce que logo etika ka tonto kina ba 3 mois na soko comme ba 3 ko déclarer grossesse mais le même zana mobali te yango le seconde qu'on a besoin est-ce que ba opesa mobali moi pour abia bot aneno mobali te Ravin Tumba makambo se belé na katibi makambo na ye parce que eloko siko etikali ete ya biso batoto tikali moto nyonso tute bafinga ki pamba okoko loba mo otala pe argument okoko kota na bapupo kokota tina mikuwa non eza na avantage te eza na ngona tina te yaya na lobaka likam ngabi modele bino ndi tozo kendele ba miso bana kokufa ba morse fiti na lobaka ngwa wati tala biso za nzambe soki nzambe lobeli ngaboy ebima kapamba te na lobaka ngwa wati makamuso no ba miso bozwa kwa ba vantir ngabi a lire tozo kendele na sa femme seule yum to sakina mobali olala kina mobali tibo komi na ze bonko no bozana mobali te ajo ayu wana to basuko ba viola ki ngana ze me kota ki bongo ya na ngona tina bosa nsaba dossier ya eza na tina te bana lelo na biso ba mbongo ngo banda kozwa so pe to lando so bata mto machine afufuta na dishase nigi sakate ata wese moko tsapa na bino kule mbongo ikenda ko kanu kwa mopepepo ya ba mbongo na ba lobelaka mungu kanisa bandima yo na mundele maki alobi botaka na yo mobala zate me biso tozwa ngwacha ya ata yo moko banda yesu abanda tina ti na yo ka na mboko yo na mokili akoto yo e ozomona kaka esa ya ngaso na zo telemela likambo neza kama parce que esa flow lelo siko soko botali conséquence ya bana na biso tokumi na bana botiste belé na communauté congolaise ezovuta wapi na yebite tozo yebate non plutôt tala ndebaso on msoso tala oyoka non c'est votre congolaise congol la fin des congolaises les busubiso zaki na to wana obiki bana mama sona zo ko sabinote to wana ko ata lelo so bozo tala na banzela so keta pas famille na ba famille atoko ko sa si 10 famille ko kini okuta ta famille o bana baza malamu te bakoza ta 8 to 8% o ya malamu bakoza ta ba 2% parce que koti makasi ngala yaka nga kuloba na kaka kutea bino yaya vanité de vanité Ravin Tumba yo na tiki biso atiki pe bana ndia bana kotambula na mukumba na ye abana atiki ya nyonso siko bana wana batata bazali me ya déclarer azali azana molonga nite azana musungi ya butute alala kana ye moko neki kwa mama neki kwa ya Joseph bon to salani bino botala kaka lelo botala ka lobite tala lobi na ngai kaka te kaka parce que bino misobo tikali ete ya bino o misoso token surtout be makambo oya babi neni na ko lobi so tina liwa bon mais siko skonga na kufi na ko yeba denge ni soko yake mais olobaki na ko lobi sanga tina liwa siko isiko na liwa na ngapona ni incapabilité ko sala biso o ko sanga na kiba parce que moto na lobaka ni botipa kufi yaya faites attention na ba momsu bolobaka ngane to ko yoka na tina liwa même ko ni wape ko yate siko yiko sala ni na yebi na ngai te parce que pour osala bon il faut s'appeler na monde wana parce que biso za miso na monde wana te moyen to eba makambu ezate
biso loko to wana monde wana te moi to ba makambo wana ezate biso loko to wana monde wana te moi to ba makambo wana pe ezate eza passe vana ki nanga na tali ngabi na kusolo kana bandeko na biso ifale ne balati karate akati se balati ya wana bana na nini ya ko luka vino na ndenga malamu zala poser tala batu nyonso obi mutazo lobele malamu ze batuka bazo lobele kama mabena mabe kitoko te ya botika akende na pina kimia son âme repose en paix totika molimo ni pe mana kimia ya toza basumuki mutu aza malamu azate mutu azaka ka malamu ezaka ka Jésus de Nazareth waya ko bikisa biso wapo na masumu na biso kufila biso na masu ya ngana jijaka mutu te ponga pe ba ko jijenga no jije na ngayete ya una bika biso moto e basiko etamboli nanga eza ndenge nini keba nyoka la lulala balelo sonandonge nati lokole la mida France ya sanswana dans la niveau de komi ata to bandolo ba lelo ti lobi eloko changer zate atiki biso keba nyoka akoswa yo la lulala depuis qui pomba maestro fabricas métier noir kala mingi te na sanswa na moni pe nini eloko pe ngana lo basumwanda nazomona nini ya falite basiba bandi propaganda parce que toujours na moni signe te na ebité na tunika parce que na moni na temsu parce que bientôt c'est juin na ebité msusu azala ba surprise au sala biso toyoka banzembo ya bien kuna ndia kubeta toyoka pe me tisiko na omona na moni na eloko te na ebité msunga na ana retard ya royeba me ya msusu so na ana retard bolimbisa na tuni parce que tisiko ya pas nazomona moi signe mon côté ya ngona ndia na ngana tuna kaka mais akobeta to eza nilo to akobeta na Bordeaux na Lyon eza en cours to akobeta to akobeta te atunika na ndinga bien hérité wata soso lembe sanswana ete ya biso mto panzaka sango parce que ndenge to lobaka boy e batala ka biso mokile mobimba yebe loko oko koloba peke etikali mutu abi eloko alobi atana siliki mais alobi linga kitoko wana ko nzambe na likolo pa yo ofinge teme oyibisi eloko azoninga sala ezoki biso zalo kwa ba Jean Baptiste to yako fungula kanzela il faut siko yako fungula po yezo ya il faut ya apena maloba kitoko ote na fingo te ngate lobandi ya msoki na makanisi biso to yaka kubungisa ndi po na likambo ezala bo parce que ba misupe ba lelo na fungula ba misu lelo ba koma ni misu ba benga ba bi noko simo so to ba ko bandakala be na boma libala ti mwana mwasonga za aladanga mingi abana noko simo soki na yeba ko bandakala be na boma libala te ngala bino pe na yebiti eloko nini tushaka ye na ba makambo nga na lobanga pe na yebiti alobi na ngabungo eza bungo Michel na Valentin na yo lekana mela nini champagne na ngai la na yo lekana mela champagne na sens wana bandeko tout est grâce vanité de vanité kolingati na momo mutu batu misusu ka bandole kolela yo nzamba ayoka bango facile mutu nyonso tout batushaka ye mutu nyonso azaka pete ke o te na tse qualité mutu mususu soka lobi akutsoti akusuku na suka akusuku yangona yande to likaka boto lubaka il faut yebe loko nyoko loba soki atamuta siliki mais otale loko niyo lobaki eloko msoko ko loba no boy mais au côté na vie privée na yete ozo yebisa ye eloko neti to loba maka musique to koko jamais na kokota na kota famille te moi te tozo yebiso moi ça zalaka boye mobala zalaka ça lité ya kitoko ça te ba non nga surtout là ozo ngana jiwana te ya ngona pisi kaka moi
toli na biso nyonso tolobaka makambo oyo topansaka sango toyeba makambo nini na koloba Rafi Ntumba ye wana ke bato misu bazosepela misu bazoloba azalaki bien te tala ndenge afingaki yaya na landi tala makambo eza kobima wana alandaki kofinga bo lelo balobi afinga mama kofi alakelaki ye nani ya wana nga nayebi te nazoka kaka parce biso nde toyo biso bakongole nde tobimisaka bafilme ya kala te nazoyoka pa bandeko mosusu nalingi nango kotanga bakombo bato te nalingi mpe mutu kofula te nazoyoka kaka oboyeboye yaya toa mpe témoin te témoin aza kaka ye na nzambe abopa parce que nakomi omona so bakotisa so kombo ya Koffi Olomide nayebi nanga te paster nani mpe nalandi mpe Denis Lesa ndenge azolobaloba wana yaya nga na suki wana napesi kaka mes condoléances na famille mobimba merci.